Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, Biskana Sobozwami. Selon l'ère à laquelle Borolanda émission, yo, na pesi bino mbote na bino na mabota na bino. Mbote na président Eli Martin Fayoulou. Mbote na secrétaire général Devos Kitoko. Na bandeko nyonso ya diaspora pe ya Kinshasa. Bana mboka nyonso ya bino mbote yango yo ndeko na bino Hervé Matata. Moko ya ba coordonnateur ya résistance Tchangu. Ndeko nanga soki mboka eza kopela moto tokotika te tokoya toujours na souci ya patriotisme oyo elataka biso ba congolais koya na likanisi toujours ya reporter solution na makambo mboka na biso. Ndeko nanga toya liboso na bino boyebi boza sans ignorer que mboka na biso na bitumba ezali makasi bitumba wana boyebi motu nango na makolo nango tokoyebisa bino que ba guerre ya RDC a vu les jours sous la barbe de M. Chief Félix Antoine Tshilombo. Ils allaient guerre fabriquée, voulue et entretenir par ces messieurs qui nous gèrent Nakati Mboka Oyo de manière brakatabradiste. Ndeko nanga yango toye potope sabino solution na makambola. Ndeko c'est la République démocratique du Congo souffrance ezali komona. Ndeko Félix a commis ko voyager nuitamment. Abosani maloba oyo alobaka na biso na Sainte-Thérèse. Alobaka na peuple congolais liboso ya bato ya IDPS bafana kwiti nyonso ya IDPS. Alobaka na bango ke ye akosola na Kagame ti mukolo Yesu akoya. Soki nzambe na Satan ba solo nda akosola na Kagame. Abosani ki alobaka lisu bango la moindre escarmouche akoattaquer Kagame. Alobisa ba congolais lisusu na Est République démocratique botanga mbebo na ngai. Botala ngana mbebo. Soki bo pesinga pouvoir na ko bombarder Rwanda à distance. Et to comprendre que mbebo atindaka ba congolais batala mbebo na ye bande ko na biso est ezaki mbebo ya maloba ya lukuta. Awa ndeko Félix akei nuitamment abimi na ndako na tongo na mwasi na se apongi ndako yebite mama na yebite bato ba yebite na Rwanda wo akei Rwanda. Babombi sekele. Mais awa biso siko toye koyeba sekele lokola information et bon banakate avec le phénomène de la mondialisation, le monde est réduit à un seul village planétaire. Akei kuna radio belge fundier RTBF. Ba relayer ngona RFI. Ba pesi information. Mais nous demandons à monsieur Félix ces pays est la propriété privée na été. D'ailleurs ayeba ke ba dirigeant bazali bana misala ya peuple. L'article 5 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Comment on voyager dans Kati Mboka sans que le peuple congolais aille bas? Et puis vous allez conclure des accords de manière personnelle où ils ont engagé Mboka, ils ont Mboka na libulu lobby, bana na biso, où bakoya lobby, toti que la Mboka déjà piégé. Bana Mboka, pays na biso, ils allaient pris en otage. Monsieur Félix Antoine Tshilombo. Accueilli kondima balkanisation à Congo parce que si y a un président par lequel balkanisation il fallait que les gars accueilli kondima balkanisation à Congo seulement à obliger Mindele ba aider ba memango de manière constitutionnelle et là qu'on y salama ba congolais vous allez voir que Mindele vont aider Félix parce que Félix a bangi peuple la biso ki azui mokano wana lekina ndenge makasi yena libota na ye bakokima IDPS mombeko panza na bakozanga esika kovanda. C'est pourquoi yena libota na ye lokola pona ko protéger libota na ye baningi ba memango de manière constitutionnelle par les billets ya modification en constitution ko kamata constitution na biso ko bongola yango ko longola Congo na état unitaire décentralisé plutôt ko komisa Congo na état fédéral. Or, le fédéralisme na kati ya Congo déjà, c'est déjà la balkanisation. Okoyoka Katanga et Kei, Okoyoka Bamboke Katanga. Ozotala ba vidéo ndeko nanga et koleka partout. Ozomona déjà gémissement ya rébellion, commencement ya rébellion na kati ya Okatanga. Omoni yango oyo na ba vidéo. Ah wana ngambu awa. Ba soldat ba perdre, ba tiki terrain. Ba kimi fuite ya combat. Trahir serment na bango ya kisoda basali abandon ya ba territoire bakimi c'est la haute trahison
Ils ont fait semblant ya kobenga bato wana na kati ya Kinshasa. Balobi ka to interpeller officier wana baya. Pour quelle suite? Les lobos tozo apprendre que tous ces officiers libérés. Bazongeli ba fonction na bango. Pendant que ba portion ya terre na biso et qu'il na maboko ba Rwanda. Rappelez-vous c'est Félix Abissa biso, même si on perdait des terres, des petites terres, faut to sala ba débat, to soane la morceau ba terre mike oyo ezoki na maboko ba pays mususu. Rappelez-vous encore monsieur Félix Abissa biso que a signé accord na ba pays ya EAC na article 17 si je m'abuse pas balobi moko ya ba pays membre ya EAC ako perdre mabele na ye au profit ya ba pays mosusu ndeko nanga makambo wana toza na mémoire courte to na mémoire moko ya ba congolais accentuer na kati ya patriotisme ndeko nangai plonger na kati baigner na kati ya patriotisme. Monsieur Félix a teki biso mboko clandestinement azoli seulement alingi peuple à l'obate. À cause de malade, un faux malade. À cause de malade, à voyager. À voyager, à cause de malade, à voyager. Mais tant qu'on a voyagé, poison en amboka parce que les Congolais sont timbelaye à Outaki Rwanda. Il faut que ça soit malade. Poison en montonné sur le kele mawa belaki. Azongi na kati ya mboka. Ndeko nanga azongi na kati ya mboka. Mboka eko pela moto. Boyebi que ndeto zaliawa na kati ya mboka Congo. Na kati ya Congo, Félix a sali appel. Na ba représentant et ba troupes, ba seigneur de guerre nyonso, ba troupes rebelles nyonso bazali na Kinshasa. Y compris les membres ba M23, ba Kodeko banani, bazana na kati ya Kinshasa. Pendant que bato na ba bimina na zambate, ba cesser les fêter. Ba territoire ezana maboko na bango. Ba fani na guerre bazo boto bazo bomba ba congolais mikolonio so ndeko na ngai. Awa dialogue. Dialogue ezo salama de manière clandestinement. Et ça, là, à Wanakata Congo, Nakata Kinshasa, la capitale. Ces chefs rebelles, Wana Baza nourris, vêtis, véhiculés dans Mbongo, il y a des contribuables congolais. Bateau, Karababoma, Baboto, Baboma, Bato Bango, Félix Azubango, ba contribuable Wana, a commis beaucoup de langues rebelles Wana. Mais Bateau, Baloukaraba M23, Baye déjà, Bato bloqué, côté la Boloko Bangwana. Ozomo na complicité, Bissike Zaline de Konangai. Complicité Zaline Makasi, mais c'est Félix Azu à Kabimbo Kanabiso. Boye bobo sanate ba père ya balkanisation ya terreur ya balkanisation en Congo ezali famille Clinton bomona ki na Rwanda Bill Clinton ayaki bisika Félix akendaki bomona ki Sarkozy alobango déjà en 2012 awa pour que Congo evanda kimia il doit Congo faut ekaba mabele nango ekaba mabele nango ndeko nanga la théorie de la balkanisation Kabila tika soki Kabila tika ki yango na 65%, Lelo Tshisekedi a commission na 95%. Le pays est à danger de Konangai. Donc ça la sécurité. Aux hommes de sécurité zo régner na kati ya Goma. Chaque jour bato ba ko marché bazo boma bato. Ba bandi urbain na ville ya Goma ba ko boma bato. Sous la barbe ya la police. Bazo ta la boy ba ko boma bato la journée. Bande ko na biso ya lusha. Balobi ba marcher na ba mouvement mususu oyo ba pro démocratie ba lingi ba marcher Tshisekedi oli atinda ba soda ba kende ko kanga batu wana bien ba bundela mboka atindi ba soda ba kende ko kanga ba ndeko na biso wana ba mususu pe ba kufa ba kufi. Ce n'est pas normal ndeko na ngai. Ce n'est pas normal. Donc vous allez empêcher les Congolais battre les mboka na monter. Vous savez la théorie à état de siège. Batia yango pour na ko restreindre liberté à peuple. Donc peuple a marché te ya kabamboka froidement. Akaba na mboka clandestinement na maboko ya mindele akaba mboka ba Rwandais bazwa ba Ugandais bazwa ba Burundais bazwa ndeko nanga tolobaka na ndeko Félix awa Rwanda Uganda eza ba pays frère te ba voisin na biso nyonso nde bazali wana bakolinga pe na kati ya Congo te ndeko Félix Achietembe apesi confiance pas Joao Lorenzo lelo Joao Lorenzo yana trahir Joao Lorenzo yana trahir Kagame amoni alobite a tika Joao Lorenzo a mwana yeka sika na pouvoir awa na kokende pa neke no na poani il faut na to sa ba grand ya monde Joao azalaki na kati na ya Rwanda azalaki na kati ya Rwanda ndeko na ngai a part wana Macky Sall lisusu na kati ya cérémonie ya célébration ya 30e anniversaire ya génocide ya Rwanda soi-disant ami à Tshisekedi il a envoyé les soldats na kati ya Congo na cadre ya SADC ba soda bazali ba ko futa na mbongo ba Congolais ba ko futa ma ba yiba mbongo ba mineria ba Congolais ye wana kenaki na Rwanda
bazaki na Rwanda. Bato nyonso Tshisekedi apesi confiance, bazo jouer, il ne comprend pas. Les problèmes, pour finir avec cette guerre, il faut chercher une dynamique interne. Alors, pour chercher cette dynamique interne, il faut la cohésion nationale. C'est-à-dire, se mettre autour d'une table. Il faut que les Congolais soient entre bon. Dialogue na bato ba bon ba Congolais te. Toke bisiye. Atika ko se manqué na ba mémoire ya bande ko na biso ba kufi na ba solo ba rebelle ba na Kinshasa ba zo lesa ba ya mini na mbonga ba Congolais ba bomi na kati zamba. Atika ba vantir wana. Tozo mettre en garde. Et ça nous donne la colère déjà. Pourquoi on s'est manqué na bateau ba bomi bateau ba kufi ebele innocemment likola ko zala na likopo simplement bazo appartenir na mboko ezana vendre les richesses nyoso ya monde bazo boma bango mais si c'est que bengi bona kinya waye tangu to rappeler le quoi to rappelera que ayambaka ba M23 na Béatrice Hotel pendant 14 mois ba wanga naka mais yeyo abengi su ba tout pour rebela théorie wana IDPS a télémela rango Kabila pe abengaka pe ba rebelle. Ah, bah sur la liquide, il devait savoir non, qu'est-ce que la rebelle a teki mboka, les loboy, bango ba bengi ba rebelle, ba teki mboka to ba teki mboka te. Bazo avancé na même, donc tu sais que ndaza na munda kwa tata na yewana ndo vanda wana, abanda ko lula na ye politique ya Kabila. Donc pour na ye azwa Kabila comme modèle. Mais le kola, abandi makamutu na présence na été, a comment ko wanga na miso bato, mais azo pratiquer ba pratique plus que Kabila. Ndeko na ngai. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, le pays va mal. Nous avons droit de se soulever pour Mboka Nabiso, guerre à Est. Bas sinistré de guerre. Bas déplacés, pardon, bas déplacés internes. Il y a guerre. Au moins, il y a guerre. Naibite soto zongi na tango yeso abota mana ndako ba meme to ndengeni. Ndako asake kokate bazu matiti batina kati comme mbetu. Bato ba ko kufa na malnutrition na nzala. Banda guerre banda bato ba se déplacer ba kima guerre pour na kobanga liwa. Bande ko na biso na baliaka te. Ma ezalité, biloko malonga ezalité. C'est quel gouvernement? Et cinq ambassadeurs basangana pour porter moins implice. Ça, ce sont des aides liées au coût. Et ça, les aides banima pesa biso pour côté biso nyongo. Ba nego aider bango pesa bango ba servir bango na denrées alimentaires pendant que le gouvernement est là, un gouvernement irresponsable ndeko nangai. Lelo boy ndeko. Tozo yoka mouvement, tozo signaler déjà bino. Tozo ka mouvement moko boy. Parce que tona ba ndeko pe Angola. Il y a plein de Rwandais na kati Angola. Baye baza na kati Angola. Awa zoa oswa nga sala théorie ya refoulement ya ba rebelle. Ya ba congolais. Tango ko refouler ba congolais wana na kati nzela ba congolais wana ba ko kotisa ba Rwandais wana ba yo kota na biso ba ko kota ya lobito, ba ko kota na nzela lobito. Pardon na nzela ya Tembo ba ko kota sur na frontière na biso na Kasai. Otobeka Kamako. Na nzela ya Kamako. Bakokota wana. Ah wana Brazzaville ndeko na ngai Brazzaville déjà Rwanda somba et belé à ma belé zo kosa bato kesala kabilanga. Mais les lobo to sabino il y a plein de Rwandais. Bazali wana bakokota na biso na kwa mutu wao. Bakokubimila biso na nzela maluku wao. Donc bitumbe kozana kata Kinshasa. To zo beta déjà sonner d'alarme pour to sabino. Ne restez pas distrait. Boyoki ti wewe makambo lobi. Le pays va mal. Asangisaki parade mix ba policier na banani. Makambo lobi c'est grave. C'est grave. Bon, mais besoin de théâtre traité, besoin de théâtre traité. Donc, il faut se soulever comme un seul homme. Ndeko, il y a des aventures et zali koleka na kati ya mboka. Bana mboka, boye ba ete Monsieur Tshisekedi, azo sala tribalisme na se, mais azo sabatu tribalisme ezalité. Lelo boye batonyo so ya bandundu ba komi ko sala boye na voyage. Ndeko, oyebi kolongwa banda Lonzo ya Pambao, Koko Matina Kinshasa. Combien de barrières au bâti Nzela pour rassonner mbongo et ba pauvre peuple congolais. T'as la dictature, t'as la esclavagisme. Ndekonanga. Mutu kalelo pour voyager Nzela banu lokolo batabanu ba vota ki fayulu akamati ako futi sabato mbongo ya chassis. Ya bash $15 par mutuka. Ndekonanga. Congolais pour déplacer dans mboka na ye, il faut foutre mbongo ya tourisme. Est-ce qu'un patriote à cause de tourisme, touriste na kati mboka we? Ndeko na ngai. Est-ce que ezalaka makambo wana ezalaka ndeko na ngai? Un patriote à cause de touriste, nyonso na po batabanu no bavota ki Chilombo te. Lelo boenzela oyo elingaki ko sala manzela ya Bagata. Lokola batabagata bavota ki Fayulu te, bakati nzela wana, ba Tshisekedi te bakati nzela wana. Ndeko na nga pont bascule. O batiao bato bako futa ba millions
ba million wana eko kende ba poche ya bato ndeko na ngai. Bana mboka. Konyokola baninga boye pona nini? Est-ce que même payage wana na nzela ya mboka ya Chilombo ezalaka? Est-ce que azos maltraité bandeko na pe bongo? Mboso yo lo bakoza mota kwangu tala bata kwangu nde bazo souffrir. Yo vandeli na yo kaka ba poste gouvernemental. Ozo wele là pendant que bandeko no bazo souffrir. Mozo na mutema libanga ndeko. Ozo na mutema libanga tala nde bazo faire donc congolais mutabandu ndo akomi na kati ya Congo lokola esclave. Esclave bazo bimise mbongo lokola étranger bazo piller ba poche. Pratique wana to mettre bino en garde botika yango. Toko se soulever. Boyaki na pouvoir te pour manipuler bato. Boko misa bato lokola ba machine na bino boko nyokola. Bokeba. Peuple nyoso ya kwangu bandunu grand bandunu en général boza la déjà veillé. Kala mingi te tokola c'est marche contre ba pratique wana ya mabe. Il faut ici là. Mobutu to benga dictateur asala makamba bote. Kabila to bengi Rwanda awa asala makamba bote. Lokoso ya mbongo ya boye ndenge ndo boyaki pozo mbongo na kati ya Congo bokende. Peuple ngazo souffrir. Banda boye quel projet? Et pays na biso économie ezo saigner ya mboka. Finance kutu koloba te. Le pays ezali na kati ya koma ya makasi ndeko na ngai. Pathologie moko ya moyibi ekoti na kati ya mboka oyo yondima te. Nicolas Kazadi wana. A détourné mbonga ba lampadaire. A détourné mbonga ba forage. O ba ngasa na kati ya ville Kinshasa a détourné ngo. Est-ce que ba sambisie tozoka semblant ya procès o batindi yango na parquet général de la République soki pe ndenge nini boy tozoka ngo. Mais ba procès ya Congo to yebi ndenge sukaka. Kadi mayebi si biso awa lobi na biso to bosa na katende ko alobi na biso ke non na ko bimisa deuxième liste ya ba fraudeur ngo ba bimisa tilelo ya élection basamba wapi basali sort na bon ezali deuxième liste ezali wapi e ba congolais ba bosa na bango ndeko nanga bato oyo bayelaki ba poste lelo boye mama Marthe akomi reine Elisabeth a Congo basale kiti ya mulai avant na kiti na mulai. Soko yé poko mamokonzi, il faut attirer bénédiction. Mwana nanga na pamboli yo, kendo ko mamokonzi. Donc soko ningo ko mamokonzi ministre nakata Congo fole kapa mama Tshisekedi. Namboka ni ezala kabongo. Hein? Namboka ni ezala kabongo. Mama Marthe ozaki olambela tata Etienne Fufu na ndako. Komba Etienne Tshisekedi no sukelo na ndako kuna. Na Congo oza eloko te. Oza eloko te na kati ya Congo. Comment bozoya ko yela biso ba personnalité moko kit de personnalité. Na ba mboso bango nyonso bakende kofuka makogumba mela na baati bato nyonso batata mikolo na bana na ndako mabungu minene bakende liboso ya mama bakewela baposte. Ça fait la honte. Lelo boye mboka na biso na deux premiers ministres Judith Sumina soki Sumbila Toluka ye wana o ba nommé premier ministre asali bureau na ekuna na kati ya hôtel du Fleuve Congo asala ba consultation. Ba consultation na sala mbongo ezobima. Cortège wa tambola na ngombo sécurité à partir du moment où a komaki ba nomaki premier ministre a bani déjà ko salaire na ye makambunyo surtout elle va être payée. Gaspillage gâchis ya mbongo mboka. Ezali ko kende. De l'autre côté ndeko na ngai sama lo kondo pe ye wana ministre le premier ministre le sous. Ye pe bazo futa ye bazo bimisa mbongo nyo surtout premier ministre. J'ai dit Tuluka wana azali ko futa manisu comme ministre ya plan nakati ya mboka na biso mais tozolo baba dépense inutile ya mboka bopona ni tozo senga kuti il faut ko diminuer train de vie ya ba politicien pona ko tombolela kwa mboka ndeko nanga député lelo bo mboso la biso ba commissaire député akoma na $43,000 par mois siko muto azana sima muto ase akosala osuka wapi akosala ndenge nini. Donc, nous devons mettre fin à Babiloko. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Ndeko, Moïse Katumbi Tchap n'est pas un politicien. C'est un commerçant, un patron à équipe de football Mazembe. Au lieu de se limiter à la politique pour protéger l'intérêt. C'est un roublard. Ndeko, on a makambazo loba, akoloba makambo, ya uti na kati yanda kwa zoloba makambo ya azoka. Amoni na miso na ye eloko epesi pasi na kointerprete makambo na ebele te ndeko arevele biso ke Moïse Katumbi Tchapwe
azana ye marionnette ya Tshisekedi. Batinda qui est en opposition pour ya ko embryer opposition, embryer Fayulu une élection. Lelo boye Moïse Katumbi ayaki une opposition pour trois postes. Il faut comprendre d'abord tant qu'il y a une élection. Banyo koli Fayulu boye. Copie mele ba carburant. Copie mele boye pas tant mais Moïse voyageait calmement librement. Alors ça la campagne électorale n'a aucun. Batike librement ça makambo. Token élection. Bakamati ba bambi ba mamoli Fayulu 5%. Est-ce que Fayulu a 5%? Babimisi Moïse deuxième élection. Na miracle ni to comprendre te. Nous avons façonné moto na bango. D'abord façonner opposant moko fabriquer. Ba commissaire porte-parole de l'opposition. Les loboye ba consi ba dans to lobadini conscient 1000 entre Tshisekedi na Moïse Katumbi. Muto sala on constant mutamba. Nde muto qui n'est pas Moïse, azo sala makambo na tout. Ba se mettre d'accord yo kanga malamu. Moïse na Katanga a na majorité na toute question moko. Moïse na Katanga a na majorité na assemblée provinciale à Katanga. Il y a un député belé. Azo ango bongo élection Tshisekedi mutakabela. Andimi ko perdre poste il y a nani il y a bureau il ko perdre tout bureau mobimba il y a assemblée provinciale à Katanga, il y a au Katanga au profit à Tshisekedi. Est-ce que na miracle nini? Il peut ça gagner bureau il y a au Katanga bureau provincial ya au Katanga. Balaki Moïse tikela biso bureau biso to kopesa gouverneur. Donc Moïse a reçu gouverneur ya Katanga. Yeba yango a route ensemble. Deuxième chose, Moïse a joué la porte-parole de l'opposition. Alinga la porte-parole de l'opposition. Donc à Monimbongo on a 1 500 000 ba pesa pour le fonctionnement de l'opposition et na mbongo bando foutaye au rang ya en même titre que un ministre d'État, un vice-premier ministre. Bon, bah, nous foutons à ces peines dans le donc il va être payé. Barokota yango ba okenongo poazo mbongo, un commerçant de Konangai. Troisième poste, na Kinshasa c'est la négociation na bango. IDPS atikeli Moïse majorité au parlement wana union sacrée. Et bela ba député nommé à union sacrée. Mais bandimi ko tikela Moïse ensemble pour la République. Porte nani poste ya vice. Il y a un rapporteur adjoint. Il y a un rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ça de Konanga Mabé à les politiciens congolais. Il y a un autre qui s'abat dans Mboka Boy. Fayulu, c'est un don béni du Congo. Ceux qui te perdent de Fayulu, les gens qui ont Mboka Boy, ils te reçoivent ça 50 ans. Pour tous les politiciens, il y a un rambongo dans le Congo. Moutou Aza honnête, crédible. Moutou Aza. Azali pena décisif ma décision na azo ngakasimate Fayulu bisiko zali tata nzambe apeso mikolo milai abatela yo mais lelo botala bo bani batika biso na kati ya balabala donc opposition Tshisekedi nga sesa biso awa eza opposition moko boya ko benga Moïse o tata na basalaka na Mobutu. Donc ayena ndaku bapesi mbongo bima cha makelele simana bakangi bakina simana bameli masanga oh voilà isimbi kope simbi to envoûter peuple to kosi peuple. Donc là on va ça biso ngwana peuple congolais fongola miso esika no sozwami ba jeteli sécurité awa activation ya téléchargement ya article 64 et bandi to lo ba 2028 parce que constitution de 2028. Mais peuple te retombo kapeti seke na pakati mbangu na kilota pamba na single akati braza akela ni banda kuna soma na Dubai. Encore pe Dubai yango netondi mai. So ke ne vanda to ebité. Donc peuple congolais zala miso ya kofungwama mato ya kofungwama yoka lolaka oyo mokonzi ya mboka o votaki na se ya mbula président Eli Martin Fayulu. Akobeta. Dans ces pays il y a pas eu élection, il y a eu ni gagnant ni vainqueur. Élection salama quitté. C'est pourquoi crise est au continent Tilelo. C'est pourquoi aucune institution de la République ne fonctionne convenablement Tilelo. Na kosuki sabo bande konanga bisika bozwami na poto bisika bozwami. Bisika so bozwami na Kinshasa na ba Afrika wa mobimba mokili nyonso tout bozwami bande kona biso na ba province bisika bozali ba ope bazali na kati ya guerre na koyebisa bino ndeko tolingi bino makasi tona bino ensemble. Tolinga Congo tolinga batote. Merci.